famille ya Jani bana bokufela bakokufela nyonso bino bokufela na famille po famille ya Jani bakufela mutani bosa kufana famille ba ya Jani za ya Jani te OK moi c'est biso na famille ya Jani bana bobono kufela osa déjà composé batanga $4000 ata $1000 mais ya Jani za star te malembe tika ko botika ko encourager maman ko encourager tout ça non normal po Jani déjà qui ozonga ti mwana eza mpona kosunga bano ya Jani atiki eza mpona kosunga mama to bandeko ya Jani non ndeni bokoza na mawa bana na bino te bokoza na mawa wana te ndeni bokoza 40 bokopanza matanga $4000 baluai ba instrument musique et betaki ndeni bokoza lango sino te boyebi ke aza na esika chiki bana te voilà tout ça na bongo famille ba Jani no ba bana bando kufela no basala matanga te bapanza matanga $2000 pour ça nini panza nini ya $4000 ndenge ni biloni balambaki avant ça non likamba bongo non mama nano na bandeko ya Jani ya basi avant ça non likamba bon faut réfléchir bayoki mawate bayoki kondo mawate ko taza leli aoki bango pasi na motema tali ke na bombo ina ko tu un mutu moda tika ko kabela ta $10,000 après si tu as $6,000 on va comment distribuer $250 c'est bon on va passer bien distribuer $250 ma famille peut la droite de qu'on a barreau quand même avant bana baya bazanga mawa trésor muchi bazanga mawa petite famille ya Jani pour nous connaître solisa bana na bino ta bana bazo te teni neti maman ma Jani na ndanga mabete est-ce pas ana sika fixe on va na bien c'est que pas toi encourager Maxi Bondoé pour Maxi Abimbongo za bana fubo pesa to ya ko ta mama fanya makasi na lo yebe pe bongo to ko yeba pete le roi ya comme mao te ba ko so mama ba mao ba Sylvie po ba boti bana baza kuna na kati ko ba biloko na tiza ikana Jani le ya Jani Sylvie ba as ba le Jani ba fana la ba ba Sylvie ko comme ce mama lo ko makasi on le Jani da lobite abi ko le la pe so pe na famille to fana to tela ki on ba ko tsa ki o likambo Jani no ko tsa likambo Tony. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo ya consultation gratuit omoni makamba batanzela botikela batanzela mais makamba transfert ya mbongo totikela ngo FBT misala nde kazi
trinjo soko je azozwi soki peko na batie ozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami toke. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poteau, nous sommes à Perruque à Kitoko, la Belgique, à Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 na scène na rolo babonde de rolo qui ma perruque on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na primoko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et za mafuta, on a mukona sailaka, et telisaka, et za pona teint clair, bagam, différents, et za caramel, métis, chocolat, pour maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, merci pour votre fidélité et attention que vous manifestez à mon égard. Je suis monsieur le journaliste Barési Baza. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Grande ma joie de savoir que vous êtes nombreux. Likez, commentez, partagez nos émissions. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelques analyses. Avec ma consoeur, nous sommes sur ce beau plateau. Je sais que Baouli Narabiso Mingi Bouba Kaba télécommande, Beaux appétits Bota Rabiso du début à la fin. Je dis un grand merci à tous mes partenaires. Merci à maman Nathalie Fikipo, mon papa Paul Fikipo, FBT Missalande. Congratulations à mon frère Tichik Fikipo. Et merci à Yannick Chamba Godson, Boss Amboka, Gaël Fundumena, Gilles Mwanamputu, Yageto Kamazi. Le autre bête appelé Masolo Zébélé, histoire, il y a. Et le cas du 40e jour, il y a Gianni Fay. Tout le monde a eu ma sur internet. Tout le monde peut plutôt parler. Les autres personnes, il Gianni Fay qui fait un Maxi Bondoé. Maxi peut ça avoir ça va relier été. Il y a ça. Il y a Gianni Mazabanan. So ba sakata so ko ni bayanzi et tout ba makamoto maka plutôt parler moi na liboso pas leli mbongo maman Denise 10 000. Maman Denise a le ko bangata été na lipangu ba fanda ba makamoto beto so on atanya. N'habitez ceux qui régissent, vous êtes d'accord, Nanga. Beaucoup font la bise déjà pour dire déjà bonjour et bienvenue à Tania Mabedi. Bonjour, bonjour Barési Baza, monsieur le journaliste. Donc bonjour à toi. Bonjour à l'Union sur la biso, au bataille à biso na limemia. Tout ça va, tout le programme en Talisami. Nous nous voyons bien pour faire na Petando. Il bosse na bino penza, bataille à biso, parce que na musalo tout ça là. Donc quelque chose ma fille à la bango. Que ce soit la méchanceté, mais la biso quand même. C'est important. Voilà, il y a important. En gros, Tania Mabedi, tout le monde a vivre un sujet. 40e jour, il y a Gianni Fay. Tout le monde est en donné l'équipe, il y a condamné pour presse, biso journalisme, ou journaliste. Tu as vu que maman micro, maman comme déjà mon colo. Bozolo bisa maman biloba loba par rapport à ma question, ils ont ça la bienté. Déjà à la base, est-ce que presse tout journaliste m'a imposé à mon tour, le micro, tous les accords demande au sein qui sont accordé une interview de Bossali. Le loba lobby que les abats journalistes ne doivent pousser maman à loba la émission à tout moment. Là on a lobby. Est-ce que ça va bien pas biso presse? Tu as maman, tu as maman micro, tu as avant de sa caméra. Maman, est-ce que tu as le bas? Tu peux appeler à maman, Robin appelle à la caméra, à la pona loba. Pour ma caméra, les autres spéculer, maman, et puis bazo, tu as un mouyibi, aliembo, Gianni, et tout.
que les journalistes, est-ce que vous voyez que vous allez gagner dans nos volonté à obtenir, c'est ça. C'est trop loin. Papa Bokoto, il a sur YouTube. Abenga yo. Voilà. Papa Bokoto, Martina Priska. Abenga yo, so ça va moi na mabe. Pour nous faire ça papa na kiti, autour peu ba question à répondre. Parce que benga yo ambition na opesa autant, na besoin na lobana lingi na libala moi na ngai na monsieur té. Mais hôtel que a té parce que c'est ma sœur à moi na ko sala ngoté. Té que yo me le papa Bokoto. Papa Bokoto amoni que yo boy. Mais quand nini kisikiti na bango. Tu es dans un transport. Au boy. Parce que ni babenga bakali. Presque bakali akenda sala. Bakala vanda sala mission au kama. Et ça c'est que biso to ya faire bango. Bango ne baluka biso. Ah baluki biso ya kolonga banda si teti okoma pe ba genia nezali palangu baté. Okuta na ba accident. Okuta na ba accident dans nzela. Au 50 ba bateli ça non musika. Il faut quitter au côté sous la moto, dans ma colo. Donc faut vous avoir un amour, on a un travail na yo et puis ok pour ça la reportage. Maman Zaki a besoin de le bas. Elle avait besoin de parler parce que oh il bandait que circuler dans réseau. Ah bon ben maman faut se justifier le matin. Moi explication ezala. Zaki boité. Maman maliwe comme la famille presque belle surtout puis so ba bantu. Baresi na ngana bisawe lo moko. Maman c'est très compliqué. So mutakufi zambe kanda yebi. Tema yimbi longi na mitema sandu. Vous comprenez? Mon aïe Janiti a les cas qui est dans les lacs. Elle dit maman donne les 6 ans enfants d'été. Attends 10 000 $, on a appelé ça pour maman Denise. Attends, on est suffisant, on s'en battait 6 cas qui va vendre. Mais mon sacrifice maman Salaki, on paie ça maman bon. Mais bien qui va compter la maman kuna la kati kuna. Maman Luka moi l'eau mon boé. Attends mon kaka. Le maman bon te kata 4 sur 4. Attends mon kale ça avant d'arrêter na balé qui na yé. Maman na ka donc il n'a pas la biso hein. Il y a représenté papa. Le lot il y a le là qui maman yo qui biso ma ça nini abimisi mo quelque chose to vendre to chata mutu ada nanga okanga mame mutu tout le monde arrête donc il n'a pas mon abonné ko ça musala. Moi c'est que je peux condamner famille à Jani Fay. C'est que moi je peux condamner parce que quand on a Maxime pour les famille na été. Alors quand tu as Mazo luka souci à bana kanya. Famille bazo sala mabe. Kala ya Marcel Zakit. Ni Marcel Zakit na poto na Jani. Kala na zaki na souci bana hôtel là on a souci. Mais que pour papa Koufi, ayeba que ya Jana za yimo s'occuper. Ba yebi que ya Jana ba doti na $10 kata na tena bana. Ya non le la moko ta ça plus de la yeba kiti. Il savait tout. Il savait tout en fait. Eh ben ni ce mané au leka, ayeba que ya Jana zaki na mukandate, et Jana zaki capable même yo s'occuper na bana na yeba ça na kisasa. Ayeba kiti. Même sous coller la na yeba que ça, ça capable tout non. Ayeba que ya Jana ya boy. Lelo oyo. Il y a Maxi, ils ont le temps pour la situation Maxi. Tout le monde la famille a Jenny. Voilà. Papa c'est $10 000 pour le 40e jour. Il y a oui, il y a Kondo. Kondo qui est atiki biso atiki na biso te atiki bana na ye. Voilà. Oyo azaki incapable. Tu comprends? Il y a Osunga bango pendant 16 ans oyo Jenna c'est la poto. Il a une capacité mon ya Osunga. Volonté zalaki mais ma coquille. Volonté. C'est comme muto ça prisonnier. Il a une volonté au sale quand même. Mais prison, ils ont emprisonné au vent d'Akawana. Tu vois? On va la Kakawana, au vent d'Akawana, ou mais la Kawana. On comprend? Les loyaux, bon, baléli, baléki n'a été de baléli, maman qui va avoir $10 000 on a besoin. On comprend? Moi, $10 000 on a besoin. Après, nos familles à Gianni, bah, beaucoup fait là, beaucoup fait la nuit, beaucoup fait la famille. Bon, c'est biso. Tout là pour faire bisoter. Bon c'est super na balondo ku faire na famille. Pour famille a Jenny ba ku faire. Pour te liboso ku faire na famille ba Jenny za. Ouais Jenny. OK. Bon c'est biso na famille a Jenny. Ba na balondo ku faire. Pour ça déjà composé ba tanga $4 000 ata $1 000. Mais Jenny za qui star. Te malembe tika ko botika ko encourager maman ko encourager. Et Jenny za qui star encore na mbongo apesi $10 000 ba présenter ba tanga. Bon, on a mon beau lection quand il n'a pas. Si vous avez 40 jours, vous serez le couleur cousse dans le coin là. Tout ça non normal. Pour déjà qui est en zone à qui. Na bazo. Mwana, oh eza pour ko sunga bano ya jana tiki. Eza pour sunga mama to bande kwa jani non.
ndeni bokoza na mawa bana na bino te bokoza na mawa wana te biso babantu baafricain eza pasi ndeni bokoza 40 bokopanza matanga $4000 baluwai bainstrument musique ebetaki ndeni bokosala yango osino te boyebi ke aza na esika ciki bana te voilà tozala na bongo fami bayajani no bane bando kufela no basala matanga te bapanza matanga $2000 to mpe balela motu nde balela ya jani na bongo wana nyonso c'était pas important to ke tozonga na mama alobi so ye azwi bambongo wana nyonso mpe basali bo eza mpo ye alelaki mpa mama denise ayokema eza problème te eza koko bana wana babenga ye koko est-ce que akokosala likambo boye mpo lobi mpasi ebazala lisusu to yebisa biso okosala nini panza nini ya $4000 ndenge nini $4000 bosala yango panza matanga soki panza ebembe ya $4000 ndenge nini bapesaka na $10000 bapesi bino tala nde bato babima litula bango ezalaka na nsima devant bongo est-ce que point d'interrogation babilo ni balambaki non mais baluwa na bainstrument biso baluwa matanga ya angélique instrument te ya bango eza ya capacité efficace ezobeta Gombe 360 asalela Moïse Mbie makambo na asalela Fali bakenda olue mosiko mo 50 mo 60 mo yaya ebocha wana toyemba tobina avosana likambo bongo non mama nano na bandeko ya jani ya basi avosana likambo bongo faut réfléchir ndeko na biso manda kenda sala 15 ans na poto bano batikala tozala na bango wana kisasa baviva na mbongo papa bango te ezaka ba effort personnel ya bamama bango siko lelo oyo mokozala motema wana bokozanga ondeni nani baresi motema wana ya kobimisa $4000 chaque famille a ses réalités peut-être bango balingai bahonoré mpena suyo ya jani bien botika $4000 mpe basalela yango bakosi basali yango mama $4000 te $4000 bato bayaki ebele oyo bayanzi non eseni bazalaki ebele esali nini ami et connaissance yango basali na $4000 bato ya théâtre babolingo te vi ya bana bayoki ye mawa te bayoki kondo mawa te kota aza leli aoki bango mpasi na motema talike na bomoi nango kutu insu motu moko tatika kokabela ata $10,000 ok mais lelo naza te na bomoi nzambe asaliki bambongo eye kondo azolela baya choisi matata bapesi na poto bato bacontribue mpenza kondo azolela apesi motika na $6,000 mosali nango nini okomo distribue bana na $250 asi mbongo wana bapesi bino bodistribue bana na $250 ma famille mpe bayebango mpe bana droit ndeko na bango quand même avant bana baya bazanga mawa trésor muchi bazanga mawa mpenza famille ya jani oluka nosolisa bana na bino te bana bazwa te eteni neti mama bajani na ndenge mabe te esupa ana esika fixe ovanda te ya bien na 10,000 wana bakocrée mpe esika ti te babi lopango wana ya jani moto atongela bango bana mpe bavanda wana tu bana baza esika mpe ya ovanda yango nde likambo mpo yaya oyo aleki liboso na etando aleli afukama mame kofukama bato mosusu bakondane babi yo nga kovivre kaka na mbongo tata na yo oza mokolo okoluka vi na yo baza tata na ye babi oye koexpose famille na télévision soki balie yo etu eza badroit na ye papa na ye bongo tata na ye mpo sans quoi 10,000 mama denise balinga apesa bango te apesi au nom de Jani Faye bana baza bafai bazorepresente papa na bango obaloba te mpo ani bayenzi bazala na bongo oko toyebi ekolo na bango eza ekolo moko ya brutalité ya makambo yango ya système yofo baempêche bana basala brutalité nde ya système ya boni boyoko basali elomo ezalaka te c'est pas bien basali komo ezalaka te je te jure c'est que pas toi encourager Maxi Bondoé pour Maxi abimbongo eza ya bana fo bopesa yango okotama mafanya bato makasi na loyebe mpe bongo te tokoyeba pe te loko aya koma o te bato bakosoma mama bamao basylvie mpo baboti bana baza kuna na kati yakosa babiloko wana te ezalaki kana ya jani aleli ya jani esili nde baanse baleli ya jani bafana na bango basilami okomisa makambo olokwa makasi okomisa mato makasi tele merci moni mokili oyo eza mokili na yo te
aba olia ete ya ça so ata balia te mona ndenge jeni da lobite abi kolela pe biso pe na famille to fana to tala ki yo ba kotisa ki yo likambango jeni no kotisa likambango toni ivi pa na keda ake tipa mama azule ke jeni batami kana suza boy ba bina sa ba bina kana sanzete plus on va les autres pas tout tema kaka awa lo ba makambango ya masi fana no pesika moke hein va no pesika mo va no pesika moko bako lié au bien sûr pour sa famille bon mais tika ma famille na bango ça te concerne pas bana génétique baza bana bango ba so la dans les miens de makam déjà ngidi makolo gato o tsalika bango comme le kola yonde c'est pas bien aux famille aux makambo na yo ça la bien c'est ça pour les autres ça passe penza et qui te côté c'est pas bien en fait et ça bien Maxi Bondoé éviter non bon les ça pas mal les autres ça peine bien te battre babi aux se mêler trop na quatre ba problème ya ba famille à battre le l'autre ça ba africain to ba problème ndenge zalaka à tout et tout au gros ba relia te bon mais pas et le mon pays to souhaiter le mal te to quand il peut battre bando quitter mais faudrait éviter certaines choses ils à la limite mao ko to ba boti mo na kuna andi star azama ya mao depuis ba zora o ba pierre bango wana que ça fait au bas de 250 avant il parle battre mobile à pekisa yi ako ba pela mobile ne mususu asilama na ye ba Sylvia na ba silama na ba o ba pesa ba ko yango ba histoire mama ma famille ba tuti ya merci olingo bima mutu ya traité mama mutu ya ki délégation ba ninga so ba kela ba o lo ba pété ba va pe kimi pe fona ka kimi yo pour ni photo mata ba biyo yo ndo zaki genetique quelque liste ma venir se fait ça le on ça pe bon côté e ba ngaba manqué tout le likambo et c'est comme ça oté ma mususu hôtel po betikara on comprend on a muto ça likombo ba blo mususu hôtel po betikara on a famille na bango yo olobi le lolobi après 6 mois olobate après 1 an olobate et tika la bana ya jani contre famille ya jani tu vois ma mususu olingo sala ngo bien mais yeba ningo sala ngo lobi olingo conseiller ka bana na tort la famille tata na pour ça ne sikate baraka na papa famille tata surtout mon général ça fait trop mal vraiment mais est-ce que hôtel la maman déjà comme mukolo est-ce que maman mutu to ba leke ya jani abasi ne ba guider maman na makambo mbongo pour ça la plutôt pas loin de sali pour ba msupe ba biza na msupe ba sala rate peut-être ba bénéficier pe ka ba zuba monga ba commerce wana pour sunga pe bango da ba bénéficier na moi kombo ya na bango bazanga mibali basi bazanga mibali bazanga bana c'est une belle bazanga il faut ba bénéficier na mitoke mibali na bango pour le kata commerce na moto a kondo bon a kondo pesa capital ils ont pas ça kufa ba ko so ngaba sa manger mo ba sa beta ba bata oh ah abeta ba bata penza je suis pas bête ay matata tina ko kufa na kama matata ça on a mutema na matata ma so ba simba te ma so ba ya ka tsanga te ko pesa ba nesa sa ba sa ma bandela wapi ba sa na ngone tsi sa na kisa sa lelo adaga baleki ne ba sa isa ba banda wapi okay wana mutema wana imanisi mama ba jani na ebite na famille kiseni asa mama asilama avant ne sika moko aluka na gauche droite mama pa baza pasta motema bi aba fongola kinzoto ya jani ya uta poto yaki ya jani akomi mwindi lokwa alikala abeza poison kasa sa melanzambe nzamba guide aboma moto o acheli po acheli mo ne poison to mona gasima kisoki mai na saka ya jani soki do nina soki chaka chaka soni azo sa ba cérémonie c'est mona soki elanda ka moto asala mabe mwana ye to ba mwana to ba ngema mambo 10000 ebima oh to za bezo te ba pesa ba $250 to bezo ba ko liango ebosila ba ko kite so ba pesa bango déjà si so ba pesa ba ebe bana kite ko moi no to la ex na kanga ba ka boy oh ye penda actuellement c'est mignon très mignon mirabolant oh là là oui maman jani ale ga so te ko ba bo mo ane zo nsi bo ete moi déjà que 40e jour ya mo ane na sama be ba ko ba tikali tala bango donc là il a se décomposer se décomposer li se ko ikoto munoko katani liboko ni apanzani déjà 40e jour yo mona ke ba basala ngo
basala mo cérémonie mo likemba banini mais yaya biso masa noteka na rai ateka caro ateka kiv lavabo vechibe alaki ni roulage à nzela mais tosala fête ya 4 000 $ te na 40 jours ya 40 jours te tosala te 4 000 $ te bosalaka mo salle maman basaka na lopango mpona biso lwa na salle maman sala te na basiper ya sika po longola mokuya mais 4 000 ta so bango likoso wana kani tomona ye wana likoso wana kana likemba wana na pondu wana yango 4 000 $ na 4 000 $. Yango nzamba yebaka mona ya Jennifer so fo ozaka mobelo botola bango wana soki ezo angola mais biso tomona mpe na bafamille makambo bongo esalama moka 40 jours na yebi yango aki angola ke bato mpe bakende na poto bongo ayibi mpe mbongo akei ake mposa vi na ye vine mpe abongi mpaka moyo ya kosunga bino esiliti folo ozwaka mbongo mademisi apesaki okangi yango kocha yango mpenza bien pao eloko ate baza basali oyo makambo nyonso pao ocholi ya mbongo ebele ti oli kosala opesa bana bato mpasi papa aza te makambo voilà tana tokende biso malema na ochite mais ezosala mpenza mpasi bafamille yango eza mpenza kitoko te biso toanalizaka makambo tokomona na réseaux sociaux yango wana nde tolobelaka vite fait se choisi basolo oyebi ye ebe choisi bato nyonso bayebaki ndenge abandaki mwana mokie tipe akoli kotambola na yesu abe azalaki moseka alalaka alamuka akutaki ekimoseka na ye ekei alali so alamuki amoniki azomona baperiode na bango basi te eke akangami akomi na zemi e abi moto asalaki ebongo abi asala 3 ans akendaka so église te azwaka dégoût parce que baviolaka ye epa un serviteur de Dieu ya mboka oyo étant qu'une femme toyoka makambo baviole yango tozotelema awa est administrer biso koma pasteur wana tovanda te oet même si liboso église nde tosi mpenza banzete totelemi mpenza liboso église bino basi oye bawi administrer biso abomela biso koma pasteur wa poani mpo pasteur asali mabe aviole mwana yango azali mwa moki azali minere ti sikoyo abotisi ye mwana bato bisolinga bala alinga bala yo koviole otisi ezelo administrer biso kompona eza simple bimisa biso koma pasteur wana bebe choisi bimisela biso ye tokoya so aza marie tokobeta mwasi ne mpenza na kati ya ndako ya libala ok mais oui osoka mwasi aza marie tokobeta mpenza mwasi ne na tobeti na polise eya namoni olobi mpena na rage oyoki mpasi ya bomwasi pourquoi bali koabuse na bafemme et tout bato normal baabuse nzambe lisusu finalement toza wapi tozokende wapi tozoboya baviole na este kuna bamama baozala viole makambo mosusu esisanga na goût ya makambo ebele en fait ça dégoûte en fait nani batina basala nzambe basali ya nzambe boyika kokotisa mbuma kolika mbuma bokaka mbuma wana kaka bobala mpe boyiki kobala te ondire pasteur yango aza non marié non marié to déshabillé ti abalaka ye mpo azwaki mpe moseka aza non marié to déshabillé tozweloo nde tokangi na nsima topandre ye obenda ye mpenza mpo alapa koviole mbano sosa choisi akome na ndako nendeno yango mpe likambo bebe choisi lobe eloba nao bien okomezalaki na église te église te mpona bapermanence mpe makambo mpe elekaka te abezalaki na permanence abeti na kati ya ndako akoma ekuna yai ezalaki veille mortuaire ezalaki veille d'ensemble yango nde ezalaka toyo ensemble na bandako bongo sikoyo déjà motu so amoni elo mwa mabe 3 ans kokende église te oyoki bato ebele mpe lelo bakende na baéglise te mpona bachoc mo bakutaka na wana bavie ke homme de dieu oyo asalanga boye azwi mamo dego akosambela nzambe eza perte epai na lola te epai ya bana na nzambe eza perte makasi nga nzambe kasunga biso osambelaka ndenge azala na papa ser mera miracle boye motema mama elise mbaya tofanda na biso ya bapaster mpe fo bobala kaka oso obali ozala mposa nzoto ateka nyo mama azali bakosa biso ka saint esprit te eya posa nzoto ya posa nzoto ba air crise posa nzoto ya posa nzoto la chair et la chair ina examen oyo ezalaki posa nzoto tozosala te azoréclame oya réclamation posa nzoto azocrée makambo ebele ebele ozoyeba te orke ezaka eloko moko
Papa c'est pas pour ça tout ma casse comme beaucoup na te. Tout ça batou. Oh, tout ça makila na maïti. Pourquoi pas? Oh un peu maman morobo, c'est à peine le quand tout ningani. Tout ça batou. Yo moi qui va passer belé ba ko ya muta ni komo. Voilà. Et puis le place dia ba utiliser un peu ma casse. C'est pas au cancer choisi maman. Ngaza besoin kaka na ma casse pesé à côté na likamote maintenant besoin de so ça passer na molimo botagele so comment passer à serre choisi. So ça passer na molimo botagele biso so ça passer na molimo te. Ba il c'est comment passer on a serré ma kembe si ma kiki. Faut la lukangefa. Abeti na likamo fongefa. Abeti zikudubi. Zikudubi a moto taille quand même. Et puis parce choisi ça kaza moto. Mais ba fille belé la plupart sont dévergés donc on dirait ba karamaka ba zemi ma solo belé toyoka. Parce que y a maman la pression ta. Écoute maman ta. Ah maiwana na moto wana ezokota mamoko. Yo mona ke bakanga la facilité au karama. Ah, ça bongo. Ah, ça moi que papa no a violent. Moi j'ai comme na 8 ans. 8 ans? Oui. Ça fait trop mal hein. Parce que rota la moi nango o capable, ils a ba ils sont retour papa violé moi. Pour nous même papa mais ta qui a ba boy ko avorter. Nous avons la bénédiction ma parents na la bénédiction c'est choisi donc. Nous avons ba pourquoi l'état. Azab canal penza bénédiction ma bébé azongelo yembe na nzambe. Azongelo ça la nzambe. Nzambe otika. Allons la dégoût wana o église. Dégoûté. Sambela nzambe côté ba rétorte côté gêné. C'est nzambe. Action divine wana le kati na yo. Wana ko yemba. Et mata lisusu. Et anzema. Otambola na Yesu epesaka esengo. Voilà, Nzamba Rotika a été tout ça là très bien. Merci beaucoup Nathalie, merci na Martinez, to comme la mission presque na suka. Na autre qu'on poster photo moko ya Mams. Si la bekam batu ba ko chaba commentaire ba bi Mams. Tika be ba photo mingi. Ça ande musala ngabi oh. Bo musala mama ça ba ko mona te. Ah ba ba faire bien problème. Ah ça rotika ko mingi c'était pour voir le. Faut zaka ngebu. Ba on va comment l'autre là. Achesu basaka Versace. Ana problème té. Aboka da ba sandale ya ba jimeshi. Si à niveau. Yo ça sale. Mal, très mouillé. Et le bas vous avez belé dans Marie-Belle le 13 juillet. Avec 11 mesures le 13 juillet ça m'a bé. Ah, délégation par Batuzali. Voilà. C'est quelque chose de très bien. Voilà, bah dédicace to kabwana biso ma bedi. Parce que balinganga on a besoin bosunga, on a besoin caméra, on a besoin machine, on a besoin trépied, on a besoin micro. Donc ça va bien. Voilà. Merci beaucoup Tania Mabedi Neymar 10. Merci à Martinez Salle qui était derrière la caméra, Mozart. Merci à tout le monde. Ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un point final. Nous vous disons bye bye, restez connectés, portez-vous bien. Rokia Kamara, mère boss. Les Kali, ma camarade, mère boss. Barana problème, toute la grande famille Kamara. Dollar et l'euro Pamba. Barogi Rokende Kende. Barokia Batikala, na Bango Bakamara Batikala. Merci Edwige Kabuki, 3 fois star. La maman. Bisous à toi, Edwige Kabuki. Merci également à toutes les personnes qui m'aiment bien. Et moi, je vous aime. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour le remarque et suggestions. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence
parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Qu'est-ce qui se passe? Agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Katanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. Ya consul eza gratuit. Omoni makambo batanzela botikela bato nzela me makambo transfert ya mbongo totikela ngo FBT misala nde kazinjo okoche azuzwi soki pe kuna bache ozwi bazwa kaka on sait jamais yama mimi tokei TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.